Alors, bandeko na biso ya Ana ne Congo, oyo balandaka programme na biso ya Ana ne Congo, ezalaka toujours présenté na ndeko na bino Toyo ne Congo à partir d'Angleterre, na émission na biso Ana ne Congo. Bandeko na ngai, lelo oyo nazali na surprise moko, parce que interview à lelo, et kozala na mutu moko tellement important oyo mokili ezali kolobela, mais mutu yango lelo tokoki koatendre ye boyoka ye bino moko lelo oyo mutu wana akoloba boyoka na matoyi na bino bongo bokotuna biyano soki tango ekoki. Bandeko moto oyo tokoswane lelo bolanda ye a partir ya Afrique, ye moko akosidentifie kombo na ye pe akoloba mboka bipai azali. Alors oui, ba mama mbote na bino ya mingi pa bozali. Mbote na yo mingi papa yo pe siko zali. Vraiment. Mama, likambo moko na naloba na yo mokili ezali kolanda yo. Tokosenga na yo oyebisa nyonso parce que mokili elobelaka yo. Alors lelo mokili ezwa chance lelo bayoka yo yo nani? Yo moko o expliquer mokili mboka epai ozali na musala oyo sala deja. Bandeko bofongola matoyi bolanda malamu mama oyo ya koloba. Mama nangina tuna yo motuna ozali na mboka nini? Ndenge tosolola boye. Naza kati ya Matadi. Oza wapi? Kati ya Matadi. Ah, na Matadi na ba Congo Alors c'est que vous allez na Congo démocratique. Congo démocratique. Na province ya Ba Congo. Ba Congo. Vraiment. Mama mokili ndenge zolanda yo na lingi liboso yo moko o se présenter. Kombo na yo nani? Kombo na ngai Mama Tala Sophie Kimena. Ah. Oui. Alors, kombo na ye Tala Sophia Kimena. Bandeko, j'espère que bolandi ye. Ndenga azali koloba bongo. Azali na Matadi na Congo. Mama, na tuni boye parce que kombo na yo ezolo baba mingi na ba réseaux sociaux. Na ba journaux bazolo bela biso mingi. Na lingi na yeba na Matadi kuna yango bipa yo botama to botama wapi? Na Matadi. Yeba ke mokili zali kolanda yo. Mama, natana motuna na tuna kuna na Matadi wana. Nako se base mingi na sport. Langina tuna yo question. Tango ba boti yo na Matadi, est-ce que na Matadi stade ya football ezalaka? Tango ba boti yo na Matadi stade football ezalaka. Na stade dako to benga ka stade na la cour bito to dako benga na kana. La cour. Ah, donc stade yango ezalaki ya basango Père Jean tosalaki yango. Sikoyo stade wana banani bazalaki kobeta bandembo kuna bana mibali na bana basi? Donc tango wana bana basi baye bana kite. Alors bandeko tango wana ezalaki kaka bana basi bana mibali ka basi bazalaki te. Alors bandeko oti koloba ke tango wana ndembo ezalaki kaka mibali basi te. Mibali kaka. Sikoyo mama tango yango pe balbitre bazalaki mibali kaka basi te. Sikoyo mama motune ezali boye
sikoyo tangu basi bakoti na arbitrage mwasi oyo liboso akoteki na arbitrage na Matadi nani wana ezali ngai mama ntala Sophie premier femme na bandaki makambo arbitrage ngai premier arbitre mwasi ngai mibale ke misate ngai moko sikoyo mama bandira susu likambo donc tangu wana ezalaki kaka mibali basi bazalaki te me mwasi ya liboso ya arbitre akote ezalaki yo ngai kaka mosusu azalaki te ngai sikoyo obandelaki yango na mboka nini na Matadi kaka awa na Matadi kaka na kati ya stade Lumumba kaka oyo donc nazwaki formation na 1975 ade na institut wanani mutu azalaki institut na ngai atangisaka ngai zela tina continue tina ekosilisa ade nasali mikanda na Kinshasa répondre kembo banda komeka kobeta ye bongo bokonfirme biso tokoyeba ade Matadi atindi na institut wanani atindi na Kinshasa stadi ade nabandi kobetisa mamati epai na bandaki nano jus de touche natalika batero jus de touche bamekila monike vraiment ade babandi kobwakanga na kati mama zela muke arbitre mwasi azalaki te nga soki nasalaki yango nzunzu elekaki ngai mpo nga na ndako na biso tozalaki na joueur ya mobali azalaki kobeta ntango wana na Diable Noir na Amical na Vita ya Gomboti ye wana zela muke mama zela muke olobi ke tangu wana na ndako na bino pe bozaki na grand frère mwana mobali ezobeta ballon abeti bale na Diable Noir abeti na Amical abeti na Vita nani wana Gomboti kombo na ye Gomboti donc yo okoti na sport po zaki na grand frère oyo azobeta ndembo kombo na ye Gomboti na stade formation na 75 na landeli pe na sali yango na resir ke 76 78 namoni ke na komi arbitre stagiaire na 75 76 78 abimisi arbitre stagiaire na meke yango pe vraiment zela muke mama zela muke olobi nanga mama zela muke olobi na 75 donc na 75 yo o décidé au koti kosala arbitrage cours arbitrage okesala stage okuteni na mutu comme na wanani oyo akotaki cours arbitrage na 75 na 75 voilà mama zela est-ce que oyebi ke na 75 wana yo bandeki arbitrage na mokili mobimba arbitre ya mwasi azalaki te est-ce que yo oyebaki yango bazalaki te nana mona te nana yokaki mpe nayebi te nana yokaki na mona te ngai nazalaka na poto na informe yo na 75 75 arbitre ya mwasi azalaki te donc yo ozali arbitre ya liboso ya mwasi na mokili donc na 75 yo déjà osilisi stage na yo arbitrage obandi mpe koarbitre bamatch nabandi na première catégorie deuxième puis na troisième tina troisième catégorie voilà après ça okendeki mpe Kisasa nakendeki Kisasa ko alors eloko ebomaki ngai ntango nakendi so na Kisasa babengi ngai nakende osala teste alembala moko nadokuta na pillage basalaki ale ngai na pillage nakutanaki na Kisasa na fekofa mpo nakende basala badokima tokende Chine aitopolokola na pillage wana esalamaki ale erate balobi nanga zonga na yo après soki mboka ekoti kime tokobenga nazongi nanga donc oke Kisasa pillage esalami na Kisasa normalement il fallait que ne Chine na Chine siko na Chine
Ah, babengisaki yo okende na Chine, donc bachinois babengisaki okende na Chine. Ah, Fekofa, oui, oui. Recyclage. Oui. Ok. Oui. Maman, est-ce que oyebi pillage? Sikoyo pillage wana esalamaki na mbula nini soki bokoki se rappeler mbula nango susu? Pillage wana boyebi sute hein? Yeah. D'accord. Sikoyo Mama Sophia, nangina tuna likamususu nalingi toyeba muke evolution na yo na football. Tangu okomi arbitre. Tangu tolingi tiba muke evolution na yo na arbitrage. Tangu okomi arbitre tina 3e catégorie, n'est-ce pas? Après ça, ozalaki ko arbitre ba match na Kisasa et pendant na Matadi to ozalaki ko arbitre bisika mususu. Oui. Sikoyo tangu bazo bengisa yo okene bakana nga mbujimai posa la nani oza pe arbitre te okeko tala kaka match. Oh tolingi sikoyo o éclaircir biso olobi malamu ke tangu wana okomi arbitre fédéral. Malembe, mama Malembe, tolingi omeka ko clarifier biso. Olobi tango komi arbitre fédéral. Obandi ko tambla bakananga mbujimai bandundu kulubumbashi Kongo mobimba. Ozoke ne ko tala ba match, tozo ko arbitre ba match. Yango tolito yeba. Mais soko lobi boye ozoke na arbitre central Congo mobimba, c'est que Congo mobimba yebi yo. Oh, papa. Enfin, koka kama kamusuto zake ni miso kokangam. Partout ba yebi nga, lelo se ko meninga na mbujimai. Bamoni yose tu wako ganga. Omeninga na Lubumbashi. Bako ganga, omeninga na Bandundu. Bako ganga, omeninga na Kisasa kako na Veme. Omeninga na Kamanyola. Bamoni yose tu wako ganga, bako ganga. Anda lelo tangu na kenda kaka princess wa moninga. Mama oyo zakaka nazana nganzaza zobatela nga. Mama tozana li kamsuto tuna parce que e kamu singa mwa muke na oyo tuko loba soki mo Congo mobimba eyebaki yo ndenge yo lobi yango, donc qui veut dire ko banda pe na mutu ya mboka tina mutu ya suka bayebi ke tozala arbitre ya mwasi na mboka na biso. Sikoyo ba arbitre oyo baye ko bima babimi ndenge nini oya basi. Papa oya basi koma na oka ko confie beneti ngana matadi hawa. Na formati moko nanga Matondo Clementine na formati abanda ko beti sape ozomon na ba voyage tamsunga na kebe de pai ba pesinga ye o mena mwana na yo ata na ndenyo bima kandenyo beti sa na kokende na ye toke na beti sa tera maje siri to zindela to zongi na teto lali lobi to zongi na bisa matadi tisi ko pale mbi ba beti sa sikoyo sikoyo mboka mo ba kipaka ba te eloko moko te talanga ba voyage na salle belé sans souvenir sans cadeau
Mama. Ata jibile ya pamba bakokosa okoyoka baningi basala jibile bakataga zati bwe basanda bwe sui okomona ngwengwengwe nire ba gouverneur bakoleka na mboko yo baningi basala bwe bona yo bakola donc ezaka kapasi donc olobi na ngai ke donc soki na ngai ba malamu ke aussi otika arbitrage sikoyo otika arbitrage na mbula nini 2006 na 2006 donc ikobanda na 75 otiki na 2006 zela mokili bolanda émission mama oyo alobi abandi arbitrage na 75 na 75 abandi arbitrage ayeko tika arbitrage na 2006 bato ya mokili bolandi programme oyo bokalikile asali mbula boni sikoyo ti lelo oyo ata récompense moko ata jibile mpona yo basala te eloko ata jibile ya pamba ata nini bakosaka kaka bakomona babenge internet mikolo bafoto na ba nyonso baye kokongola na bato moko ya seki ya kasavuba ye o mama tolingi tohonore yo po tomoni ke komisoni moto osali makambo minene na moko ya mwasi lelo moko yeyebi yo te non babengisinga na ledia na miso emonaka te me naboyeki kokende bato balobi yanga kende kaka nake kaka na ledia bavandisi wana ti de 19 à 22 na bite mwana tambolaka te na miso ya boye mpo nazonga nanga nazongi nanga siko bafoto nanga nyonso to bayaki kozwa awa na premier journée bafungolaka maniola na ya baveme na ya bambujimai bafoto mosusu naza na kati ya tere nazobetisa do na mwa de mas kaka mikolo makambo mwa esalami baye kokosakosa ngai awa nazwi bafoto toke kosalisa yango tosali yango fotokopi bazwi yango oyo tokoya banda bakendela yango ti lelo maybe destination na bango te baza banani baza bajournaliste ya wapi ti lelo bandeko na ngai oyo bazali kolanda programme oyo bandeko s'il vous plaît mama oyo tosali ye interview lelo azali na Matadi na Bas-Congo na République démocratique du Congo. J'espère que bolandi interview na biso femme oyo abandi arbitrage na 1975 na 1975 atiki na 2006. À cette époque arbitre ya mwasi azalaki te, donc elle est la première na oyo etali football na monde. Mais abotami na Matadi akoli na Congo na azali kaka ko attirer attention ya bino oyo bolandi programme oyo et puis na attirer attention ya République démocratique du Congo. Maman oyo alobi ke pona likambo ya misu. Na tuna ye question bino moko bolanda. Mama tango lobi makambo ya misu, oliko loba nini likambo ya misu ke no ba kena yo na Lydia ozomona te. Bandela expliquer yango nanu. Est-ce que oyoki question na ngai? Olobi ke bakeno na Lydia olobi likambo ya misu. Que non bakeno na problème na yo ya misu. Est-ce que okoki ko expliquer biso likambo ya misu? Oliko loba nini likambo ya misu? Misu koma maladi na mona ka susu te. Pe banda na kota ndaku na banda adamu tumoko na mona te adamu konji moko kaso. Abaya ko tuna ngai awa o mama Sophie ndenge nini o mwana ka te ndenge nini boye boye. Adamu tumoko na sala pe equipe ya mibali. Bazo beta. Ye bani matali mobimba. La première division. Mais adamu tumoko ko contribuer na ngate a équipe boye boye to sala boye rien. Nicolas nekaki na kati na mona kike na komi na ngai incapable ba partiale na seda mwana ngai mobali kada muli kombo na ngai na tiaka ya diable noir eko tia kombo na bango ya Arsenal donc maman soki na comprendre malamu
misu te nayokaki na sango bakendeki ayambaki bango malamu apesi bango $2000 bandeko na ngai $2000 na misu bato bakendaka ata lisolo ata sango bandeko na ngai nafandi mpe na ekipe te na kontie namoni kaka oyo bapasi kaka naza komiluke ale na panze ekipe yango cause mpe ya bango moko bato na biso ya awa naye kopanzela ekipe yango ti sikoyo na tike na nga sikoyo bango bato bazopotana nango oyo bafonde nazokoka eloko nini eloko moko te bakobeta bakopile bango 18-0 pamba bakokende Kinshasa bazongi bakokende wapi bazongi nenga na mataki te na Lubumbashi ekipe na nga ya bwasi ya basi na salaki bandeko j'espère que bino moko bozolanda explication mama otopesa à part arbitrage lelo oyo misu na ye ekufa gouvernement congolais ni fédération congolaise ya football basokipaka na ye basalaka kutu effort te bayeba santé na ye à part arbitrage na ye ayekoma na niveau asali équipe ya football équipe yango osali yango quand le 13 juin 93 non oya mibali osalaki na mbula nini le 13 juin olobi le 93 alors bandeko bolandi ke d'accord bolandi ye ke à part arbitrage akomi na niveau asala équipe ya football ya mibali asali yango le 13 juin 2000 non 1992 93 alobi asali équipe ya football na 1993 asali équipe ya football équipe yango ti lelo équipe yango na kombo ya Diable Noir ti lelo donc tangu ye aza arbitre équipe mpe ya football mpe ezalaki kombo nango Diable Noir oyo ye moko afondaki na le 13 juin 1993 sikoyo olobi ke okomi susu na niveau ya kosala équipe ya football ya basi kombo Renaissance équipe ya basi mama zela muke mama limbisa zela muke donc na équipe oya basi osalaki eko bima champion lisusu eke Lubumbashi epa ya Moïse Katumbe voilà bakoma epa ya Moïse Katumbe yambi bango pe bien basolole bien apesi bango mwa musolo lokola ebi mbongo eboma mboka bazwi yango awo bakango frengai ngape na kipote na ngate ngana kipaika l'essentiel victoire nanga bakende kozwelanga kuna esili bandeko na mokili bozolanda mama oyo ye asali na Congo d'abord azali arbitre ya liboso ya mwasi na mokili arbitre ya liboso asali ba recyclage na ye bacour na ye kuna ba stage na ye na Congo akomi tina 3e catégorie atamboli Congo mobimba kobesa ba match akomi na niveau asala équipe na ye ya football wana ye azana arbitre le 13 juin 1993 akomi na niveau asala susu équipe ya basi ya football toujours la première dame na Congo kaka mwasi oyo équipe wana ebimi champion ke tina Lubumbashi bazalaki même réussi par le gouverneur Moïse Katumbi que tout le monde connaît bakomi kuna bagagné bapesi bango $2000 epai ya gouverneur à cette époque Moïse Katumbi. Alors bandeko na ngai la femme en question lelo oyo avanda misu ekufa ye tolikaka message oyo na mokili ekoma mokili oyo bokolanda mokili ba commentaire oyo bino bokosala bandeko bosala ba commentaire na bino bongo tokosala programme mususu oyo toko profiter za la live en direct mokili mobimba
oyo tokopesa chance na ye aloba et puis bino botuna ye ba question oyo bino bokozala na yango bandeko na ngai mama na yetulo question mususu lokola oza mwana matadi olobaka kikongo leta metuba leri ai parce qu'il y a que ndinga ngelu butuko hein voilà me butukila mayela tilo mbuye mweka na matadi mobetu ba Kongo très bien parce qu'il y a que ndinga ngelu butuko voilà me butukila mayedira muzaba ndinga mu très bien ya Kongo vraiment metuba leri ai bakuru na gesalaka bakuru yango yavonaka na yiki ndinga na muni kutuba kwani eh na français vraiment na français oui mais tu ben ok les mais tu ben est-ce que na ba mambu ya bukoko yemetala kikuru ya betu yeti bandinga betu ya villa ya ba makanda betu à part Kikongo munu kutuba ndinga bwala ngetu bangi diave boba Kikongo ndinga bwala munu Angola ngetu baka yao ngetu baka très bien ok muzo la tete beto sola fioti na ndinga ba para yange na igivulako ambutabo mwana kosi wange lenda sasula fioti dio diambu munandinga pata na kamba bo mwana kosi votumvulu kosi lenda sasula fioti munandinga pata sasula fioti mwana fumu kwani emana ndine baba fumu kwama kadi kuna kanda ya mituka ifumu ewape bila kodingi ifumu kadi kanda dekina fumu ebaigila kanda leki fumu baigila ewadien kaka muna maukulu bengi ngeye muna tuka muna saluki bangi die somba te lumbuki wunu kidi amri toku bangi muntima pasi mona abo kiese mona ngabo pasi toku banga manu kama kupanga kwa ni pasi kokasi matamzeka kama fiti kokete dika fioti kadi muna mona nkedo kasale mauma ukulu kiokele pasi fioti kadi mvuja kundi ya shikwa kwenye polele lao tutainge upo kiasi kisidi ndambu yelenda donc kisidi mona mtu wana nzunzu maudi mona ko kasi mona nzunzu amepile ya ikenge yekituila kwani wawe konda bakila yondandu tanguzenga kadi kukendele kanga kadi mona maumusi matwa fonda idumbu ya mapapa kwani makondele ekina kasi mona yene mawede wawe mona kuje banga banene faika fena mesema hata ni duaka yendelenda futuka yako ye faika kadi mko kata kupuza katika ya kanketo ko yakala kuyenda kuna Lubumbashi papa kuyekota kuna terrain mundia mune faika pasi masolai jipi kikote muna katika terrain kilendelenda faika Dimatondo ngudieto dimatondo tugwidi dimatondo bande kuna ngai bolanda makambo mama otiko loba mama loba likambo ya suka afato si interview oyo lingi batu bakosala pona yo to gouvernement kosala pona yo to pesi yo 3 minutes loba yango olingi basala nini pona yo gouvernement sala nini pona yo to batu basala nini pona yo to pesi yo 3 minutes loba yango ngai neki musala wana sadi ezalilo kumu ya Kongo na bonde katoa bakotala interview na ngaba talika zali premier arbitre kwa sokina ope baba mona ba foto ona sala ki na sali pe kika mbazi na sali pe kika basi papa za kwa ngate olingi basala nini pona yo tomba ngoma za mimbali bonza ba papa mama bosala jigile ya munene kona tsa muto esengo asipo mwaba souvenir minene na zipa tanda kuna kama pesi ngai na kitasa keswa yango yo pa pesi yo na musala osala na Kongo na jibile na yo yango kado gouvernement kanseli yo sala nga précise zero tanga wa promotion o basala kina nga mbaya mafinga international chocolate binda
akufa na ye azake yakoyeba na papa access waye mako wanani wanani wanasinda waya kisasa ayebinga bia ngo moseka yamba mukendi soda kutakufa mwena mulombe tanga kama zinizo tuana muyenge vizavi kalumbengi kivyari kipondonge lutuba Emmanuel mavyenga dalias kabongozoro bamune soro bakufa shaumba bamutuana achalina liste zamulai papa ba tabidila ba engo ba mujiri ba shinji na sala na bango na balbitra Kinshasa wana ba international na sala na bango bande kona ngai boyoki ye moko auti kotanga balbitre international congolais oyo ye a travaillé na bango. La majorité de ces arbitres sont tous morts mais ye azana bo moyi quelques arbitres bazali oui donc balbitre international congolais bokomona ke no bamususu bakufa bamususu bazali oyo auti kotanga baza en vie na Congo. Donc bandeko na ngai to silisi interview awa bolandi bino moko bandeko na ngai bakomba auti kotanga pona lelo to sukisi awa toko bandela interview mususu soki tolandi ba réponse na bino matondo mingi